cas, Ingeta. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Mokonzi. Peuple. En tout cas, tu peux monter au biso partout. Tu sais qui awa avec parti la belle, tu vas te la poto. Donc, bana Hollande, tu as qui peuple Mokonzi na côte Rotterdam. Mais c'est peut-être qui discipline à bango. Baboya qui réunion et ça la filmer parce que va solo masolo avec masolo 4. Bah qui tu tires quelques têtes basali awa ne sikoyo tu mets bango. Mais là ngamo côté le colloque Congo TV. Tout ça, site pour faire un travail à la carte de Oyo, Masolo Asika, avec les parties la belle. Moi, je suis Oyo, je suis beauté, naïe, à pécher par la boca, on a vu ça. Tu peux dire un beaucoup. Ah, vous avez toko, tu as embarqué le peuple Mokonzi, outil na Belgique et ya qui kota la France fait partout, hein? Oui, bah outil partout. Tu sangani à la carte na Hollande, pour pas le binda ko yamba kaba, tu anda ko voilà qui vraiment tu es malgré bato bele balobaki mais to ko boya ko yamba bango te po ndeka na tukolo banda ko yamba kaba pate et pambola miti to solo to uti ko sala réunion awa to na suka bande ko susu si batri ba o batikali yo mutuntu to na bango ba pression na bango pola mukona lelo eza bongo te eza bongo pati la belle suko to pe soma luba ouais to pe soma luba Peuple Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Bande ko ba bolingo na kombo a Dieu tout puissant. Surtout ba chrétien, faut que zo ngisa lokumu epa ya Nzambe parce que tozo tambola tout le temps bitumbo depuis mboka na biso en occupation, tout le temps to tambola kana ba autorité parce que Nzambe mutabate la biso na mona na Jésus Christ. Tozo ngisi lokumu epa notre prophète Fumu Kimbangu, kolo mabele ya Congo. Tozo ngisi lokumu na biso ndenge toye awa epa koko na biso papa Lumbumba apesa biso makasi na bitumbo tozo bundela peuple. Pour biso na peuple Mokonzi tobundela moto te tobundela ne nation biso na peuple Mokonzi na liboso na biso motazate na sima na biso pe motazate na likolo Dieu tout puissant na sia mabele ya Congo c'est la nation congolaise yango to yakiawa ko vanisa peuple Mokonzi pona ko kota na kati ya Hollande na surtout na mboka Rotterdam pona ko kutana na bande kwa Koko Luoz na ba papa Cobra na elongo ya ba Goliata na elongo ba ndeko pratique de Jésus masolo eleki kitoko diaspora congolais toza ko yebisa bino na kombo 12 millions de morts banda le londe to vandi awa bo pesa peuple Mokonzi confiance état que biso tout on a kati ya nation congolaise peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Nana ngo Mokonzi. Peuple. Boya lisu na maseki na ba politique na bino ba mafia boko seka lisu na peuple Mokonzi oye no komi le mois 1960 tina l'an 2015 yango to sala ki réunion voix na biso to sepeli pourquoi parce que toza na besoin ya ba peuple nyonso ya diaspora pe ya Congo to sanga na bomoko parce que mboka na biso ezali na occupation bande ko na biso na minute na kati ya internet bomoni bandoki ya Congo basi bamonani bosi bomoni baloki ya Congo yango biso tolobi na peuple Mokonzi toza na besoin kaka ya soulèvement Populaire. soulèvement Populaire. soulèvement Populaire. Pona ni soulèvement populaire parce que bandeko ya soit za babima ba politicien ya Congo balingi biso ba peuple congolais totikala en esclavage tozala kaka na sima ya bapaya biso pe peuple toboyi yango toyaki en Hollande tosepeli masolo eleki kitoko bandeko na ngai diaspora tokotikala jamais ko décevoir bino babundisaka Nzambe te toyaki awa na salle oyo epa passer place de Jésus ndoyi ya Jésus Christ elongo na mama Verumula ngana ba Pichu Shomongo elongo na mama Didier Asuta ba maître Keli Mayaka Punda commandant iso bien parler ba papa Idi Bulumbo ba papa Patrick Bastar Leta to sepeli na Koko Luozi na mama Verumula nga to sepeli na Pati la Belle peuple diaspora bo pesa biso confiance biso lelo oyo tokotambola na bato tozali voix moko voix na biso yali tolongola occupation toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo ari di police kanam de
Marine Pauline Kalamde nakalisi tosuki awa et puis tosepeli pe ndeko na biso Patrick Efonza Somi Équateur ayaki awa donc merci nzambe a protéger ba diaspora merci Boti Kolanda wazaki wayambo atopesa parti zaki précieux ya moni organisation et là c'est pays awa mutuka mo lobby ça te que on a mutu mo lobby on ndé ouais Nicolas ça que non changement pour mieux comme kokota na komba moni ko kala ezalaki te mais peut-être qu'on dit vraiment memi vraiment changement wala que non la discipline oui na discipline quoi. En tout cas, non, c'est normal, on a un site, on a vu ça, on a vu Hollande, on a vu Masolo aussi. Oui, tu commences à répéter le collègue à Congo. Il y a repéré d'aller site, on a vu ça à la carte. Voilà, beaucoup de Masolo à Sika, au décoration maman combattant maman Congo. Masolo maman qui va vite à Bunda, tout ça bon Bunda. Tout ça bien dans le collègue à Congo TV.com. Tu peux s'inviter dans la caméra, les grands combattants Goliath. C'était la carte à la caméra de Carlos Calusa, Azana Bissoukuna, Mère Blanchère et Peuple Mokonti. Merci Mingi. Au revoir.